kunga kunga unga kunga unga kunga unga kunga 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 unga unga kunga 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 ja kunga 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 unga kunga 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 unga kunga 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 unga kunga 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 unga la unga 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 kunga kunga ja kunga 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 unga kunga 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 unga avec une vraiment occasion il est botalatala. Bien, notre chef fidèle de Tala Lelo News 10, merci d'avoir choisi votre chaîne Tala Lelo News 10. Voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Tala Lelo. Nous sommes toujours dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse, toujours dans le système Infokama, deux éléments, tout son, la chaîne. Tala Lelo News 10 nabi boza partout bozo tala biso partout dans le monde ndenge bo mesana puis bo s'abonner ndenge boza ko s'abonner na chaîne na Tala Lelo News 10 le lot robeta li solo ya ba saper c'est-à-dire que tozana bandeko na biso la présidence de la SAP c'est-à-dire que musinga inde na yebi mambo ba présidence ezalaka na mambo ya we biso to yebi mais na ndenge ya SAP koti mais to so na bango avant to koti na bango mais na remercier bongo sponsor officiel ya chaîne na biso Tala Lelo News 10 boutique Milan chez Bella Dinganga eux bongo na commune ya Bandal direction 8 décembre Bandal Sikine Mbavu 38 c'est-à-dire Sagi Body Sengle nde bongo na ramambu tout batu tout bazana ici bandimaki déjà bo découvrir pe yango bo taper moi tour ndezaka toujours un grand merci na mima wetu Willy Mouchen Code Mboka na solo na tongo alobi botalata la sa musarando sala musala un grand merci na Willy Mouchen Code Mboka un grand merci na mima wetu na maman Elisa pe de Monoko Bank to solo lelo na bandeko na biso la présidence de la SAP lo sakondego wa lo sako tala lelo pena tala bina lelo pena ne yango présence yango présence la présence de la SAP au porte-parole à Papa Griff na sa forme événement zalidi événement 24 communes banami kili au confirmer ma sola forme dit au moins na bino yo guerrier combattant moi na Papa Griff ba saper boye belé concours pour la paix to lingi kimia pena ma sola SAP kimia la masola mboka mutu tout oyebi ke na poto a saper so la po sa pena ya a to confirmer yo futa bieno ya ana kinto ozela bana Papa Griff ma boko ko funga ma vraiment pour une moment on a des crabes classiques n'est télé mi a peine voilà tini souka pe somo tala na sama kolot o baka lisute na Weston double semaine orchestre a gagné là yango na sama kolot suna zong si sou batu na époque na biso ba coloniser biso ba belge costume ba belge ya croisé à 6 boutons ya grillen so chete me po o monango tala lelo oyo ba tala peko tala lelo oya ngote oya bango bazu api bayibi wapi tala lelo oyo bana mikili koloba kutumbanga pasi di o 0 chapeau sumbedi kwanga guerrier Papa Griff. Merci beaucoup. Wow. Tu as na biso la présidence de la SAP toujours tu as assister ba onde to bagi na émission Tala Lelo to assister qui sert Mami Sambo groupe na ye to assister qui batutu mais tu epé lelo ko assister la présidence de la SAP la présidence ezanini ndenga ezalaka c'est Didier Monza assassin de forme le prince de la SAP. Catalogue.
avant là on dit natala climat ndenge zo jouer bozo mona ndenge sous pression tozana ngwa bambula neti ba neige kaka intervention ka ba yama moto na ndenge ka ya poso ozo comprendre donc ça bika gondo mystique alors na se ozo comprendre caméra za na zo makambu na ezo mona na po eloko yango moko mona na kombo nango tika ngo zo na saison mata connaissait des zo so za ndenge nini donc biso tolata na biso se préparer te za kaka ndenge ni natali ka climat zali tolati nazo kama na maya bo ki be kama be venema banini idée mon za moto préparer te ba val ba colis déjà ba collection fanda na otala tani ne ozana ndenge na tango wana na ozana baval climat so changer ka to changer la forme mbule beti to beti mbule to muke to beta na lisona muke bino ba saper bozora bilamba wapi parce que boboya kaka boboya ka bana poto makasi impression Claude Ndombas ngai na boboya bana poto te ponga na déjà na za batuna mikili ndeti nga na za pola takito ne za bufo za bande kola mikili ndi ba Sandra Monza bazana poto batitina Monza ba pichu bobena wana ba leki na ngai ba kuna ba biki non bien biso bagarre za déjà Sandra Monza pe balata Sandra Monza yo ke na banzembe belebe yo Sandra Monza ke ba tutu ba yemba ba kofi ba nani to ba yemba ka petit nga wana pena leki na nga Didier Monza Sandra Monza petit nga to kaza muta ba forme ya danger Sandra Kazadite Sandra Monza 3 fois carré yo so mo yega yo to so pe ko to ke toujours des là. Ouais, na idéologie à forme toujours. Au Junior Couture Japon de Motikile, moi na Papa Griff, modéliste, styliste, couturier, ya ba grand prêtre na kati ya Kini, pe na Afrique. Na minicho idéologie zara moko. Tous en concours à 24 communes. Guerrier to abika guerrier, abika zan cadre ya ba pièce, abika mo boko lia bilamba bimisa bilamba, to kamingité awa, bo mona mambo za la marche. Donc concours za makasi, na sengi tous les 24 communes, bo bimisa ba pièce boya chez Papa Griff. Président c'est la SAP yango ezo la bino. Bon, président c'est la SAP eza bisika idéologie pena la SAP oyo oyebi e banda. So pena ke SAP fo lo bila SAP na TV. Bon, ce faut le la SAP na TV, faut ça spectacle na bilamba et bimande awa chez Papa Griff. On va gagner na vitesse ke bino. Vitesse on les a besoin awa, ils ont moins ngenge ya awa. Les bible bega ki bana 1000 pouvoir ça va parler ba koko salate. On va sali oyo ba parler ba koko salate. Bon, ils a bon côté. Oh wana ils a qui des voyages, il y a qui des connexions totales ya mukie to bois que la bango banini po bango pe ba rien parce que ba bimi awa. Merci. Biso to ki ya munene ya on est tozo zelaka toujours. Junior Couture Japon yeyo ba vient na mikili bo mona trésor ngando pa fuma yoji. Bo moni bien que biso a to beta pièce toujours pour na lokumu na bino. Merci beaucoup. Ça fâché na eloko papa wemba. Oza monde arabe o papa loba ke betaka eloko otikala okuta ngona mutu mote pena na linette ya Dior. Merci beaucoup vraiment. Nadi que vous a partout bota la biso impression Claude Ndombas si le champion malais là de Londres Gisèle Fouille la douce botalata la peso mbote Gisèle Fouille la douce na BTCT nadi que vous a partout bota la biso na pesi mbote na mon ami Dauphin Boulamatari o B1 show masananga na peso mbote un grand merci na Freddy Mayemba malais là de Londres pe les champions na peso mbote la présence de la SAP. Ezanine. Ok, to ki solo ke balobi événement ezali événement ezanine. Bon, en tout cas, avant on a loba, on a se présenter. Ouais, Télémil Bossona Mino, c'est le général Bivens, chef état-major général de la SAP, général des corps d'armée de la SAP, collègue Yaba Yubigaka. La personne avait une idée Tumba Yubigaka, Ibela Basalam. Mingi vraiment le bezate, où est la présence de la SAP, de Papa Griff, sapeur d'État, commandant suprême de la SAP, collègue à chef de l'État Nyos. Mingi vraiment le bezate. Genre des gars biloko on a lati. Tala. Soit la présence de la SAP, biso le barati, biso eza mama mbangate zande bêta forme. Et ça ndengwana. Puis na be événement beaucoup nous représenter pe mboka libanda. Na le bien. Tout le monde ba le léopard ba salango. Léopard. Ouais ouais. Je te parle de la SAP. Tu yebi léopard moko ya Kochi Bengue. Vous comprenez? Léopard, tu es bien, on a maramba balle na terrain. Vous avez des je te dis, léopard, on a balle, on a coupé, on a bottine, on a chaussette, on va pas y avoir. Léopard, on a osé le ban, en tout cas, jamais on est bien. C'est drapeau, on va représenter drapeau, on va libana, on va payer baké poto, moussou, ceux qui bosa 8 heures, bosso boké, moussou moutazon, ngana yebi léopard ya Kochi Bengue, on a en tout cas on est bien. La SAP, c'est quoi? Tu sais, la présidence de la SAP. Vous avez des alliés. Oh, il y a Papa Griff, sapeur d'État, commandant suprême de la SAP. Bah, Pétro, en tout cas, Nebi Léopard. Léopard, on a Nebi à Kochibeng. Je me dis que dès que nous avons biloko na la tala, zone assez nguma oh ya kosa ki adana F na jardin de den. Zoé na se. On va on crise zana mboka. Te na bien et sika adana F ba salaka li sumu na bango yo na to zalate. On va
Merci beaucoup. Résultat est nassé nguma. Merci beaucoup. Tozongela yo tozape na mama na biso. Ndenge ezalaka toujours toluka pe tosolo lango losako mama. Ouais, le sako na batutu ba Hollanda le sako babi le sako wana na lobi te nzamba linginga mingi pa lingi ba o ba Hollanda biso ne mission na biso ya poto tala lelo yo makambo ebandi tala lelo makambo ebandi tala lelo yo Kishasa balabala tala lelo yo bana kin na lobani bana poto bana monde entier babi tala lelo te. Oh, Maman Africa, la reine de la sable. Après, événement, c'est événement. L'hôpital, événement. Et ça, ici, 24 communes. Ce qu'on a dans forme, c'est quoi y a ceux qui posent un peu de bande qu'on a poto te quoi te bino pe bato bana ba poto so ba bite ba petit na bino pe ba koto botindi ke na ba forme pas on a la bombe. Maman na biso ça la peut entrer na ye. Ça rambote za na babu balandanga mo boka kana famille mo boti nyoso na ta. Na bosanité famille songa Philippe. Maman Elisa Pedro Monoko Banki, maman Titi Pedro la source. Tala lelo maman Clémentine. Tala lelo maman Clémentine. Maman Clémentine. Ezanini maman Clémentine. Tigana s'est présenté. Maman Clémentine, moi na poto. Moi si qui toque en boko. O aleka baso na ko lata mo. O afrema ba mel malu yewu. Ya solo. Iwana. Moi na lo bezete o bana mike balaka o latini o latini na lo baka ngote. Mina mo ko mozo mona kaka. Na lo banilis. Lineto est-ce que lineto ezaliao? Lineto ezaliao. Zate. Maman Clémentine, maman Elisa Pedro Monoko Banki na maman Efini Bongo Bombula ba pour sabayeba. Eza nini oyo maman Clémentine andimi akponaka lineka ka ya mamba ba sap kaka. Tenti mama lineti moko boye maman. Ngai na bana kulata depuis to bona zaka miss na Kisangani. Ayo muta ko tumona nga topoke. Oui, nga musoko ya Kisangani. Tellement quand nazaki miss baninga bakufa. Unamwona ki eloko na sala zaite. Wana ba nini? 63. Zaki miss donc dans mon akele kona sala zaite il fallait kana na zala kaka saper yango mona ki na pona ki pona bana kwata kitoko depuis mwana ngai pona zaka vivre yango wana tala kaka tala lelo mwana na zaka pe salité les premiers temps dans ta casa c'était pona zala bana poto mwana ngai mso mbaya to kufa mais na zana mwasi mwana ngo ya tika Sophie Tendole yem datina ngaba lamba bana Sophie Tendole na mbokani na Paris mwana ngaba mto auto kufa mwana 50 jean de siko yo maman Clémentine en âge na botam na 49 âge moko na papa wemba maman Clémentine bige comme ça bato mas donc muto sapi ya mukolo eza nini donc ezali depuis bo mwana nazo ba depuis bo mwana na lata mabete ozo bata nazaka miss défilé de haut baza ça défilé de monde on est zakingai na baninga na ngai tellement na monte bi là ko sana mu Christ zaite nazaka pesa ite yango sikona na keli boso na sap yango zo mona na bana famille mo bandimi yango bana yango bazaka bata soni meka ngai moko ndemdo na ninga kulata bo siko maman Clémentine okoy sabatuni ba Hollanda partout dans le monde na chaîne Suta le News 10 par rapport à événement. Donc événement que ça somo koleka ba événement ni surtout depuis de banda événement koleka le léopard de la sape ba utaki poto ba kokenda de ba 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 konda vutuka ona ngane atuko na bangote poto eloko pamba poto biso bata texte to leki poto eloko pamba est-ce que tozo lata est-ce que tozo na poto totaka na kisa okula ngana leki bata poto nakulata na makamjo mutalaka esa muto bata poto balata kabo maman Elisa Pedro sentir bata poto balata kabo poto ze poto bata poto balata kabo te yamoko bozo mona est-ce que bata poto balata kabo. Merci beaucoup vraiment na big boza partout poto cité na habité vraiment to baksa nini ouais na baksaraka neloko wana yozolo ba poto ezamboka ya mututu poto mututu biso neti biso toza ba congolaise to banga poto te pa poto nyoso to utaka awe kendaka kuna en plus nanu bongo to betaka nanu forme koleka nanu bango batu bavanda kuna en plus bongo nanu
soki ozoloba bango bakenda poto léopard te léopard nayebi eza ekipa ngembo ya système adadada okotie biwo yango wana ya Chakibi invité mo robakisa nini poto oshite bakiseloko te naboyi makambo bapoto na bango wana po poto ya potopoto bongama mingi oloba eza te bon napesi kaka mbote na nga na Jenny Ketchikumbu mpe ve na nga David Matadi Kibala ve na nga Mobiala Mayimbi le bourse yebi kaka mpe napesi ve na nga Famisonga Jean-Pi Bolakisa Mayi Bolakisa ozomprendre ezali Mama Clémentine yo opesa pe mbote pe na bayeba otala yo Tuka na bosanaki nabosani kopesa mbote napesi mbote na José Boka napesi mbote na José Kalume napesi mbote na bamasa na ngai tokombaka na bango église napesi bango mbote napesi bana ngwaka mbote bana lukunga mbote atuka napesi mbote ya tro na bana biso bazolanda ngai. Merci beaucoup vraiment yo pour opesa mbote. Ouais moi mbote pa bana poto vient na luma osa puis moi ça pas de fait papa wimba na bosante vient na fils edungu trésor ngando ni 15 bayaka ngaba mbote kana mikili ba Sandra Monza na mobali na Papi Tsakala l'homme du moment na tina grande sœur Monza titina Monza na Gilles Bapumbwe toujours na temps bango tout baspiti bobena famille mbote wa mingi na pesika mbote na nga l'équipe bango nyonso na poto abetaka na chafa ko faire zelo te na poto selenge sa lekie selenge sa peso mbote fumu na yoji mutala tsa kinkesa emenia sina tel mupanzi na pesi moyesi kapo millionnaire afo congolais na minute o mbin c'est ça tombé Tala lelo, tokom na suka émission sur Tala lelo, Willy Mouchen Kodamboga na ebi que vous êtes satisfait. Un grand merci na yemoko bonto beng na kombo l'évêque président Denis Lesim Vuluzi vient na ngai ndengezaka toujours na ebi wa partout. Merci beaucoup na Tantine Botala Tala. Merci beaucoup na boutique Mila Bela Dinganga na oke bosani kombo. De na bosani vraiment évêque président. On comprend. De mo konza évêque no sa RDC. On comprend. Vous me laissez que donc évêque Denis Lesim Mbio. Merci beaucoup. Oh man. Denis Lessi, tala moni maman Denis Lessi na maman Tina Lessi. Un grand merci na baitu botale biso et un grand merci na yemoko vraiment boutique d'habillement boutique Mila chez Bela Dinganga na Bandal. Un grand merci na Omba Potongo, un grand merci na Fodia Kimbe na Frank Stemai, un grand merci na Vincent Louis, un grand merci na Tracy, un grand merci na baitu vraiment botale biso partout dans le monde. Un grand merci na Glorolangi, boza vraiment partout botale biso bolinga. On a ba ola tangité dans les bons ndenge chaîne sur Talelo. Didier Masuki boss ya vie du public na PCP mambote na madame Nadia na Tracy Mbelenga pela na mignon na PCP boza mabele. Merci beaucoup Cardozo Mwamba le big boss ba pesio mbote Mama Africa na pa Mama Africa. Merci beaucoup. Oyo Mère Milan balobi Bela Dinganga Julien Botalatala balobi bakanisi pe ba congolais. Ça veut dire que boutique Milan awa Nambavu 38. Après avoir informé public, après avoir coupé sa actualité, Mère Milan, Bela Dinganga in London, asali bafera awa. Tolobi na boutique Milan balobi awa chaussure eloko pamba balobi eza mwasi abongaka na elenge mobali na ye. Bakanisi pe bakinois balobi fo balata biloko ya Angleterre. Uta poto yakawa. Chez Mère Milan, moi c'est la mission Glory Olangi américaine perdue Congo. Oui. Non, na bandal ouais, na Mbavu. Ouais, Mbavu 38. Ça dit awa wa masole za ya Angleterre. 8 décembre, Mbavu Sikine 38. C'est toi biso bana bando to bike bande za séparé. Waouh, que dire. Ba merveille à Boye, Bilamba Kitoko. Ngolo Tinda Koli Zoara Mbongo wana tindela ngonde vraiment spécial adresse ya Mbavu 38 na Bandal Bandal Chibango so blora bedo voilà quoi donc Mère Mila boutique na biso yango donc ozana poso mona pe ba Vincent ba Frédéric Kimbe ba Glory Olangi boya awa ozo blora ya bien merci ba vrai chéri tout la terre awa na Mbavu 38 na boutique Milan chez Bela Dinganga. Parole de Frank Stemai. Tokos